Mbutu mbutunde likambo, mbutu mbutunde affaire, mbutu mbutunde dossier, bandikunanga, toye kolala kola mukana ba dossier, toye kolala kola mukana ya somo ye, toye kolala kola mukana ya koinda, toye kolala kola mukana ya kobeba. Affaire pe dossier Fally Ipupa, bandikunanga, Fally Ipupa kande boyebi, Fally Ipupa o batu ebele babenga kapapu, bawario eske bozana biso, s'il vous plaît, bawario nyonso o balandaka mama inesenem officiel, s'il vous plaît, bo se manifester na ba commentaire, hein, tokende nango bien, ba wario ya Fally Ipupa eske bozali na biso, bo ya ko se manifester ngana linga soki na obeta lisolo, bongo batu na bango bazoyaka, na sepelaka bongo, bandeko nanga ba wario, bo s'abonner, bo partager pe vidéo na biso ekosala malamu. Fally Ipupa biso nyonso tomonaki akendaki kobeta concert na ye na poto, après kobeta concert na poto azongaki, en tout cas son excellence Félix Antoine Tshisekedi le président ya République démocratique du Congo ayaki bongo ko décorer Fally Ipupa. Tango adekoraki Fally Ipupa tolanda biso nyonso ezalaki esengo ya makasi, esengo penza ya kosakana te. Après décoration ya Fally Ipupa bandeko tomonaki Fally Ipupa abetaki mwa, apesaki mwa badati na ye pona kobeta ba concert na ville na biso ya Kinshasa na ba commune. Tolanda biso nyonso. Toyaki kovanda ka boye mbutu toye komona nani Fally Ipupa ye wana ake kosala badon. Nzambe bado yango ya nini lobi ata bandeko mosusu mama inesi okota kaka na mozindo yo lobaka kaka yo panzaka kaka sango nazo panza sango to okende malembe, s'il vous plaît, soki okoti sika s'abonner massivement likolo ko s'abonaka massivement, partagez nga vidéo tango ozo partager nga vidéo ngana linga batu ba o ba partageaka ba vidéo na biso. Partagez nga vidéo, commentez nga vidéo bandeko nanga na ndenge pe na système ya kitoko. O partagez o aimer, o commenter et ko sala malamu. Fally Ipupa aye ko sala badon pas possible. A panzi badon na ye apesi badon kotoyo ake na badon kote kuna ake na badon kote kuna. Donc o balobaka penza badon sur badon, Fally Ipupa asalaki yango. Fally Ipupa akotaki na badon ya makasi. Fally Ipupa ayaki kokota na badon bandeko nanga na ndenge moko kusakana te toyebi ke na Congo na biso pona batu bazwa badon ezalaka na ba période ya élection. Mais ya Fally Ipupa ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi, Gersh biashara, aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili, kande to beta kalisolo, awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka, kande boyebi, benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite, ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi, hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta, kande bomona awa Gersh biashara. Tokos, Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko. Etikala nango kozala na période ya élection te. Ya Fally Ipupa ezalaki ka badon ye moko kaka atali succès o ya sali, atalaki full, atalaki pe soutien ya batu o basungaki ye, atalaki penza na bolingo wana na bambongo ko Fally Ipupa kotisaki jour wana lobi non. Il faut kaka na sala moi quelque chose.
Fally Ipupa akendaki kosala nini kokaba se kokaba ba moto. Fally Ipupa kabi ba moto na ndenge moko ya kosakana te la famille. Fally Ipupa kabi se kokaba ba moto ayaki kopesa 20 moto na bato. La famille pona bandeko mosusu o bayebaka ba prix ya ba moto te il faut na yebisa bino. Ba prix ya ba moto ekoma na ba $1,300 na ba $1,500. Pona batu mosusu o bayebaka ba prix ya ba moto te. Na pesa bino kaka moi nini prix ya ba moto comme ça to yeba. Eza ba 1,500 1,300 donc 1,300 à $1,500 nde ba prix ya ba moto. Sikoyo imaginez 1,500 10 motos ça fait $15,000. Totia 20 motos ça fait $30,000. Oyo penza Fally Ipupa bimisaki $30,000 alobi na sunga tango apesaki bato ba moto te keno bazwaka ba moto bavandaka nango na bandako na bango te apesi bato ba moto bato ba travailler babanda kosala ba moto wana banda kosungaka bango na bambongo bomona yango tomonaka mundele akendaka fongoli entreprise na entreprise wana ake engagé bato akomi kofuta bato chaque fin du mois comme ça na ba famille wana papa ayebi ke ndenge na osala boye bana nanga bakozanga kotanga te mwasi nanga akozanga liputa kolata te bana nanga bakozanga eloko boye boye te bana nanga ekomata ekokitaka te la famille yango bomona Fally Ipupa ake kopesa ba moto na bandeko na biso oyo deja bazalaka bawewa na bandeko na biso deja oyo batravaillaka na ba moto olie babanda kotravaille pona baninga mosusu ba moto wana ezala ba moto ya bango moko babanda kosala fin du mois bafuti bango ekomi mbongo na bango moko non il n'y a que Fally qui peut faire ça na Congo na biso babilo mosusu foto lobaka eza na batu mosusu o bakoki kosala ba makambo mosusu te batu mosusu ya mitema malamu o bakoki kosala eza batu neti kaka ba Fally Ipupa avandi penza komi kokanisela baninga avandi penza atali ke ndenge nakende kobeta concert nanga tala mbongo na kotisaki soki nalingi na fongola lelo entreprise mosusu entreprise yango nga moko kogere nga moko musique ekosimba te malamu na pesa ka quelque batu bayeba ndenge nini na kose débrouiller na mwa moto wana parce que soki batu baza mayele babilo mosusu foto lobaka batu o bakabeli ba moto soki ka moto aza mayele na moto wana ekoki kobotela ye ata 5 moto ba mosusu omona na ba mituka komi kosomba akomi kotia yango na transport azaka na musala mosusu te ye ezakaka azosombaka ba mituka azosombaka ba nini azosombaka ba oyo ekozalaka bongo. En tout cas, coup de chapeau à Fally Ipupa na mona ki batu mosusu bazoya koloba non mama Inès wana ezaka ko flatter batu na mbongo o nyonso président pesa ki ye est-ce que yaza moto kopesa batu ka ba moto congolais combien ya batu o balia mbongo a président mais batikala kosunga population ata na 10 francs te combien toyebi batu ebele basala bongo na Congo na biso eza kutu makambo ko ya kobetela biso lisolo te na Congo na biso combien ya batu oyo kutu ezalaki projet ya kosunga babalabala esalema na Congo me ba détourner ba mbongo wana tosi tomona eza kutu ata makambo teke il faut to féliciter ka Fally nga na lobaka tous les jours na lobaka ngo chaque jour dans la vie soki tokozalaka bato mitema mabe yango bomona batu mosusu bakendaka liboso te pourquoi parce que eza na batu mosusu tellement ndenge bango bazalaka bango bamonaka ka mabe epa ya baninga batikala komona bolamu epa ya batu te bango bamonaka ka mabe epa ya baninga yango bomona batu mosusu ko évoluer mayamba évoluaka ezate dans la vie soki ozaka mutu ya kolingaka komona mabe epa ya baninga ekozalela yo pasi pe mawa pona évolution. La plupart ya batu oyo bomonaka ba evoluaka baza batu oyo bandimilaka pe baninga toyebi lelo Fally asali bongo ata soki ozalaka mfani ya Fally te quand même apprécier ye. Pourquoi je dis ça parce que na ba moto oyo Fally apesaki est-ce que bayebisaki bino ke ba moto wana eza kaka ba wario nde bazwaki bayebisaki bino ke ba moto wana ezalaki kaka ba wario batu bazwaki
na ba moto wana ezalaki ka ba wario te batu mosusu pe batu mosusu je dis bien batu mosusu ezala ba gaulois ezala banani mosusu bato ya nini ya héritier Watanabe bango pe ba bénéficier donc Fally Ipupa kendaki kaka tie kopesa aponaki te ke non aza na besoin ya 20 wario te apesaki ka 20 personnes 20 moto esunga po ayebi ke ata soki olingaka nga te oza congolais toza na besoin ya évolution ya mboka na biso parce que esalaka soni ya makasi bovandi ka boye boya komona video moko ebandi kotambola ke babomaki mutu kingandi esalaki boye mataki ekitaki esalaka pasi ya makasi esalaka penza mawa penza ya makasi yango bomonaka babilo mosusu mutu asali neti Fally Ipupa akei kaka tali soki na kosungaka ba wario ekosimba te nasungaka ba congolais nyonso parce que ezala ba wario ezala ba gaulois ezala ba dynastie ezala ba kokofine bango biso nyonso toza ba congolais toza na besoin ya évolution ya mboka na biso eza bongo mosusu tobetelaka pe baninga mosusu maboko nga nalobaka toujours nga nalobaka nayebisaka toujours batu dans la vie soki tozalaka batu ya kolinga totala ya salaki nini ya mataki wapi ya kitaki wapi yango bomona batu mosusu bazo eshuaka po tozaka batu tolingi ka tolandela tolingi kaka ya biso nde basala ya biso nde mataki ya bango nde ekitaki dans la vie tozala batu oyo baza na mitema mutu soki asali makambo ya malonga to ya kobetela ye maboko ke mutu asali makambo ya malonga soki mutu asali makambo oyo eza malonga te makambo oyo eza ya bien te boye pe bolobi ke makambo oyo mutu kinganda asalaki eza bien te neti na minute oyo Fally Ipupa aye kopesa bato bamoto en tout cas eza eloko moko ya koapprécier Fally Ipupa ata soki oyinaka Fally Ipupa nga nasololaka nde boyebi nga nasalaka bémission tellement nasololaka na bato ebele ezalaka ka ba gaulois te ezalaka ka ba wario te ezalaka kaka te ke non bato ya héritier Watanabe te donc nasololaka na bato nyonso eloko ya bamoto beaucoup de personnes oyo babenganga balobi mama Inès en tout cas tosepelaki na ndenge Fally Ipupa asalaki et pourtant bamingi ezalaki ata kutu bawario te bato mosusu moyen na mentionne eza te la famille baye koyebisanga balobi mama Inès oyebi ke tosepeli tobando ndima te ke Fally Ipupa akoki kopesa bato parce que bato ebele balobaka toujours Fally Ipupa azalaka maboko makasi Fally Ipupa azwaka mbongo asungaka bato te alobi bandeko na biso balobi tobande kondima te mais Fally Ipupa aye kopesa ba moto pas seulement le wario apesi ba moto na bato mosusu en tout cas eza eloko moko ezo impressionner biso eza eloko moko oyo eza encourageant imaginez to apresiaka toyebi ke lelo se Fally Ipupa toyebi te lobi ekozala fe regola soki akokabela banani soki akotambola na nzela ya nini soki akokutana na banani apesa bango toyebi te mais ekozala vraiment important en tant que batu tozalaka na sens wana ya koapresiaka moi je toujours dit toyeba koapresie baninga po tango ozo apresie baninga ya yo pe le jour okosala eloko moko ya malonga batu mosusu pe bakoapresie yo bomoni kande tozalaka na Sule Kauka kande boyebi la plupart ya batu asungaka na ye la plupart ya batu azalaka toujours wana elongo asistaka batu na makambo nyonso Sule Kauka ndenge bomonaka ye bongo eza na batu mosusu asungaka toyebi ke azalaka pire ami ya Fally Ipupa mais kosunga na ye asungaka bato ya Fally Ipupa te asungaka pe na bato mosusu ya libanda o baza ya Fally Ipupa te omona ye moko ake asungi bango wana nyonso eza kaka bolingo otali kaka bato na biso nasunga bango kaka soki biso tokosunga bango nani mosusu koya kosunga bango tozalaka na mitema ya koyebaka kosunga tozalaka na mitema ya koyebaka surtout et encore kosungaka to apresiaka pe soki mutu asali eloko ya bien neti Fally Ipupa boye toye to apprécier ye toye to sepeli toye tolobi nyonso oyo tokolinga koloba eza vraiment important tozalaka bato moko teke biso ezaka motema mabe biso ezaka ba comportement mabe mosusu ba comportement mabe pe esungaka pe bien te tozala pe bato oyo ovandi o apprécier pe ba effort o mutu osala o apprécier pe ndenge mutu osala ndenge mutu azobunda na kwa na ye eza vraiment important en tout cas coup de chapeau na Fally Ipupa na makambo oyo asalaki boyende ekendaka boyende ezalaka bien
en tout cas eza eloko moko ya kitoko nga na monaki penza ba video en tout cas na sepelaki makasi kosola pe na batu o baza pene pene fali pupa ndenge balobaki en tout cas eza biloko moko ya ko appréciaka makasi. Merci beaucoup na ba o nyonso balandaki biso du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse surtout abondamment. Soki osabonaki te s'abonner massivement, commenter lenga vidéo, partager et kosala malamu. Bye bye la famille et à la prochaine. Ciao. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko